Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na lingi na yebisa yebisio makambebele. Mena moni lokola oza titi. Yonde oza père la nation congolaise. Soko ozali babengi o papa, bedili ozali papa solo. Puisque lobaka prenzambe ezali yonde olandaka. Bano yeli na pouvoir peut-être yote mais bato bazo sala babi basali bazo sala babi yo tali kaka boye okolobelo kote eli kolobaka eza complicité makambo place oyo tozali awa ya Kisantu ba missionnaire protestant bato bakomaki na 1878 bango batongaki ekolo awa katolika azalaki awa te mais na 1893 bakatolika nde bayaki awa bayebisi ba Belge gouverneur général ayebisi ba protestant balongwa bakoma kuna na Kifwa après son abat mais makambo simo kimbango ebimi awa Père Van Wing azali mwana ya roi Paul II muta kangisa kisimo kimbango yewa histoire kimbango eza Kisantu muta kosote za nkamba te kimbango azalaki protestant azalaki katisa ya protestant mais décision ko kanga ye bato bamona kike makambo azo sala eza minene eutaki awa na Père Van Wing yango wana critique c'est une lampe témoin muto alobaka vérité alingi yo mbale bele na lobaki na yo keba na tumatumwana mboka eza bloqué mboka ebana na Congo central parti ya Mwanda de Kebu makambo ebimaki na Congo central eza makambo minene komona bulumbu ya Luemba bango na Mimi makambo nyonso wana eza kuba kimbangisi Mimi awutaki na nkamba atu assemblaka na kimbangisi kuna azaki na bundu ya Kongo mena sikoyo bulumbu monani meme nzambe lera moni oyo o représentaka oyo Kisekedi ya prince abezali yo est-ce que azaki compta pour amona bulumbu ya Adam na Eve betanga tuni bango nani apesi bino ndingisa ya kolia mbumoyi après connaissance du bien et du mal balobi ezali nyoka il a sanctionné même les serpents le bon Dieu les créateurs du ciel et de la terre il a les serpents étaient sanctionnés yo bulumbu ya Luemba na Nimi emone na mokili mobimba yo za représentant nzambe yo zo tika makambo ndengwana otiki yango kaka ndengwana otiki atundengwana c'est grave yo kasi nzambe na likolo seplaki ozalaki notifié assemblée provinciale enongoli ye ba notifié yo président de la république na cour constitutionnelle ba ki ko notifié yo cour ye tchaki wada balongoli ye ke ye balongoli ye ozaki notifié yo maintenant olingi kosala eloko moko te makambo ozoloba bato bazokende kuna o IGF makambo IGF te atu azali gouverneur alongwa moko etambolaka na mibeko la République démocratique du Congo c'est un état de droit constitution lobi nango na République première boni ozoti atu azosala ba bêtise na Congo central abebisi Congo central na complicité yo chef de l'état un grand professeur, compositeur, protestant, le professeur Diawak. Et bien maintenant, il y a un Kimpese. Le chef de l'État, ils ont mon regard en Bateau Koufa. Parce que y a roi Moko, Belgique, Bazou et Bembe, il y a roi Kuna Nambanzansundi, et qui est en Belgique, en complice de Boan Zamukala, Bazamukala Azawap. Azawapi. Makongo va s'en bangote. Biso tozwi premier ambassadeur Rwanda du Congo na 604 oya kufa na Rome akunda mikuna église catholique rite alandaka eza rite ya Rwanda Congo ba mystique basala kawana mususu donc yo olingi kolongola atute mais c'est cour constitutionnelle oyo etia yo wana elongola ye olingi kolongola ye te mais babini nyonso babe ya atu ekoya na nzoto na yo otiande wana et donc on marque et tant qu'on garde à tout oko
eloko ekomarche eza te oyaselakimba ngekompoto mpe yaenda mutane si maonzo manzayai matelamene yetinani uzengamo maonzo manzayai telamene yetinani uzengamo yo tiki kaka ndenge wana bakongo bapotana etali yo te eza pasi batiaki bundele abetaki tolo du 24 décembre au 29 décembre 59 Monseigneur Kimbondo premier évêque akunda biao yo Monseigneur Kimbondo yo président Kasavubu yo mama Hortense Maswana yo Kingotolo yo Kanza yo tata Mpadi yo tata Bamba Emmanuel bino bokufili kolamboko oyo bon soki Tshisekedi akosala makambo te bino kuna bozana makasi eloko moko akosala na mboka oyo ekozala te akosimba eloko moko te ekosala eloko moko te meme manda oyo alingi abrige na babetise aboye etat de droit eza te mboka etango na mibeko fo ezala likolo etalaka bato nyonso me mibeko akamati avandeli yango Constitution l'article 1er lobby la République démocratique du Congo c'est un état de droit. État de droit, droit et sali makambu ya boyi. Qui vous considère à côté kate. Vous considérez que kangote. Pouvoir est où t'as un nzambe. Maintenant si koyo yo Monseigneur Kimbondo, yo Monseigneur Mayala, yo Nzezalan. Bino bato bomona ki passe yo président Kasavubu bo yaki en exemple bato nyonso bayaki yo labe loya okufaki mpona mboka oyo ozali martyr monene tala makambo Tshisekedi azosala tala bato ndenge bazonyokama tondimaki tokokonyokama boye yazwi pouvoir atie biso à genoux atie Congo à genoux atie Congo à genoux atie Congo à genoux mboka ebebi nyonso ekotikala kotika yango ubutu ateleki biloko ebele bali kokende na avion asupprime Noël Pâques lelo aza Noël ezonga te atu balongola ye yango wana nazokoloba na bino bato kokende makambo oyo bozwa yango bozwa makambo oyo na maboko na bino totiki bino bokota makambo oyo moralité leki muntu n'existe pas. Leki muntu n'existe pas. Bato bazaki leki muntu na moto. Maintenant, eza par terre province. Province eza par terre. Biso toza na confiance na bino. Po di pande wutaki awa. Bakongo bato babimisaki mbongo na bango po ete bafuta mettre croquet. Le 4 janvier, Bakongo bato balobaki indépendance immédiate sans condition. Congolais balobi ke élection ba belge ba sasaki balobi élection to voter te na déclaration gouvernementale Congo nyo se voter ba Congo ba voter te kene ki zéro na repris bon on est bato ba kogite kasi vo ba kangaki porte table ronde pona ko loba ke Lumumba ce ka yete ngana ko sala te e kanga makango 2 mois yo nzambu pesa ki bango pouvoir yo muto zala ki na bango Bekoko na biso moni passe na mboko o bazo sakana mais critique c'est une lampe témoin oyo mutalobela ko vérité yende alingi yo il faut réfléchir yango na lobby soki atu kolongwa te yo président ba be nyonso azo sala tu ko kwela yo eloko ko sala ezalité nyonso ko sala ekosimba te merci point de Dieu on mise à part quand ku yidi kya kukia ata buteza mulai tonge kotana kaka à quoi sert de gagner l'univers si tu perds ton âme buta lakina mbongo ebele lelo ezawa donc la lakina mbongo ekende wap ba muleka ba mbemba jano mbemba baza wapi eza biloka pamba tout est vanité de vanité merci point de Dieu homme